Merci na confiance aux alliés témoigner tant nous sommes pas bandeko ya info plus HD pour nous sala qui toko tozo sala la bino bote batata ba mama bandeko bino so bo disposer les sous batana bino pour na kolanda biso mokolo ya lelo to fungola basango na biso kuna na palais du peuple pa iwapi président ya assemblée nationale ayamba kibongo ambassadeur ya France na République démocratique du Congo pe balobela ki coopération parlementaire entre deux pays ba détail na élément Audience Oyo et Salemi na palais du peuple PESA inscrit na cadre ya ba échange institutionnel régulier entre deux pays. ESA marqué na présentation ya civilité et pas ya nouveau président ya chambre basse ya parlement. Rencontre Oyo et Salemi na contexte moko Oyo parlement ezo accompagné démocratie Oyo ESA engagé na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na faveur ya renforcement ya partenariat stratégique ya République démocratique du Congo. Boye bake entretien oyo ya des personnalités balobeli perceptif ya coopération parlementaire entre République démocratique du Congo et France kasi ambassadeur français atalisi importance ya amitié parlementaire RDC France particulièrement actif na promotion ya ba échange législatif pe ko partager ba expérience entre ba députés ya deux pays. Le président a récemment pris ses fonctions. Et donc, je suis venu me présenter à lui, lui présenter mes félicitations et discuter de l'actualité du travail parlementaire. Donc, outre cette actualité congolaise, nous avons aussi discuté des relations entre le Parlement congolais et le Parlement français. Nous avons ici à Kinshasa un groupe d'amitié RDC France très actif qui a des projets de déplacement en France. Donc, c'est important parce que nous avons en France des parlementaires sensibilisés à la réalité de la RDC et aussi parlementaires français d'origine congolaise qui facilitent les relations entre les deux pays. Na côté ya président de l'Assemblée nationale Aimé Boji a salué démarche Oyo pe a réaffirmé disponibilité ya Assemblée nationale ya ko travailler na ba partenaires internationaux ya République démocratique du Congo pe a rappelé rôle central ya parlement eza ya ko consolider ko bongisa pe ko tombola mongongo ya population. Inspecteur général ya la police nationale congolaise na ville province ya Kinshasa asangisa kibongo ba policier ba kondi ebelepe balobela ki na oyo etali tracasserie routière mikolo oyo eza makasi na ville province ya Kinshasa pe ba mesure moko ezwami pona yango. Police ya circulation routière bazana ba problème ebele mikolo oyo pona musala mabe na bango bazo sala na nzela. Na yango inspecteur général ya la police nationale congolaise Filemon Patience Mushidiav asolola kina bango pona ba plainte ya la police routière ekomi ebele penza na mesa na ye. Pe ba mesure ya makasi ezali annoncé pona kotia discipline na musala oyo. Pe Filemon Patience ayebisaki batu nyonso oyo bazalaki wana ke kotia mituka ya la police na nzela pe ba équipe ya inspection na ba point chaud na ville province ya Kinshasa. La vision du ministre tend à restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire faire respecter les lois partout où le hors-la-loi règne en maître, comme les éléments de la PCR qui règnent en maître dans la ville de Kinshasa. Et l'inspection est là, soit le commissariat général est là, nous regardons et nous applaudissons. Nous devons mettre terme à cette façon de travailler. Et les officiers, les inspecteurs qui vont appuyer ces policiers véreux seront sanctionnés sévèrement. Bosimba que alerte oyo eke penza musika na ba commissariat ebele pe violation ya droits humains et sengeli ezala signalé pe inspecteur général akebisi bango koloba ke esengeli batosa mibeko po bango nde batalisaka mibeko na banzela. Contrôle technique oyo bakondi balansaki na ville province ya Kinshasa eza na ngoma bete eza pona ko prévenir pe ko bongisa makambo mususu kasi epesi pasi ya transport na ville province ya Kinshasa.
kozwa transport en commun mikolo oyo na ville province ya Kinshasa ezosenga ifozala moto ya makasi penza pe soki otali na bare batu bazotonda ebele misusu kutu bazo préférer na bango batambola makolo na place que baumelaka na bare ba misusu pe bazozwa na bango ba moto oyo tobengaka bawewa po choix ezate kasi origine na yango nyonso euti kaka na contrôle technique oyo ezalaki lancé pa ya ba autorité provinciale. Initiative moko oyo ezo viser ko régulariser circulation pe ko assurer sécurité routière. Kasi ndenge tosali constat na banzela ya ville province ya Kinshasa que décision oyo ekoze pasi ya transport na Kinshasa, conséquence na yango eza que coût ya transport et mati na ndenge ya kosakana te. Place oyo ezalaki 1000 francs et komi 2000 parce que ba chauffeur ya transport en commun baza mukie na nzela. Na ngambo ya ba autorité provinciale bazolemba te kobongisa to pe kosala ba effort ya ko améliorer makambo na kati ya capitale. Misala ya aménagement ya banzela, kosala banzela ya sika, pe organisation ya trafic ya sika na ba période oyo ya ba fête. Pe population baza na kondima ke ba bakoyoka kolela na bango bakobongisa makambo po e faciliter bango ba déplacer malamu. Ministre ya Santé publique, Hygiène et Prévoyance ayamba kibongo directrice générale mondiale ya Alliance pour la vaccination pe balança kibongo campagne ya vaccination contre la poliomyélite. Directrice générale et Alliance mondiale pour la vaccination pe élimination azabongo na ville province ya Kinshasa pe eza visite na ya liboso na RDC pour na ko discuter lancement ya campagne ya vaccination contre poliomyélite oyo eza priorité na santé publique ya population congolaise. Pe ministre ya santé publique, hygiène et prévention ya République démocratique du Congo a remercié Gavi pour na soutien na ye na ba effort ya vaccination. Pe Samuel Roger Kamba a souligné l'importance de mobiliser les ressources et de assurer la couverture de la vaccination nationale pour sauver la République démocratique du Congo. Comme vous voyez, je suis avec la CEO de Gavi. C'est numéro 1 de l'alliance de vaccins qui nous donne tous les vaccins que nous avons. Nous, on paye une contrepartie de à peu près 20%, mais tout le reste, c'est Gavi qui paye. Et donc, la CEO est venue nous rendre visite, surtout en ce moment où nous lançons la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole combinée. C'est la première fois dans notre pays qu'on fait ce lancement-là. Et nous allons lancer dans cette province pour protéger 17 millions de personnes. Nangambo Naye, directrice Gavi, a réaffirmé engagement ya organisation ya kosunga RDC na lit oyo pe ba procéda ki na lancement ya campagne ya vaccination contre la poliomyélite oyo ezali maladie moko mabe oyo ekomisaka bato ba paralysé to pe ba koka. Nyonso ezosalema kaka pona kobongisa avenir ya bana ya République démocratique du Congo. Tokoti na période ya ba fête na yango ministre ya droits humains asali message moko ko senga batu nyonso bafutama avant ba fête po ba fête eleka kitoko bolandai. Pona ba fête ya fait d'année oyo ezoya pour que congolais a fêté na esengo pe na kimia boyeba ke ministre ya droits humains Samuel Mbemba asalaki message moko ya ko senga batu nyonso oyo bazana ba employé esengeli bafuta bango avant ba fête po ba fêter malamu. Je recommande à chaque employeur de prendre les dispositions nécessaires pour payer en temps utile les salaires et tous les avantages auxquels les travailleurs ont droit à la fin de l'année afin de permettre à ceux-ci de fêter dans le respect de leurs droits fondamentaux et la dignité humaine. Je me fais le devoir de féliciter les employeurs opérant en République démocratique du Congo pour leur contribution à l'économie nationale et à la sauvegarde des droits sociaux des Congolais.
Ministre Yadwa Zime a annoncé que à partir du 6 janvier 2026, akobanda koyamba ba travailleurs nyonso chaque mardi na bureau na ye ayoka bango soki baza na ba problème to pe ba droit na bango eza violé eza respecté te ayeba pe a organiser médiation entre ba travailleurs pour que ba travailleurs bazala malamu pe asilisa conflit entre bango wana nde eza idée ya malamu pona kobongisa musala ya peuple congolais po banyokwami mingi na makambo oyo. Koyeko la prise de vie, montage vidéo et habillage, régie télé numérique, pilotage et drone pe journalisme. Ezalaka nango jemuke pe adresse ezakaka moko na Info Plus HD Centre kuna ozobimisa ba professionnel. Info Plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camerawoman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na Info Plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo Po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango, ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission, pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation, tunanga nini okoleka na jury, na défense, pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Na Info Plus HD Centre formation na bango ezalaka mingi pratique bolanda ba aprena. Zela ko décoller na antezela. Matalikolo. OK. Tindiga liboso. Tindiga liboso. Tika suka wana. Matisa. Matisa. Matisa lisusu. Matisa. Matisa malembe tina se. Matisa. Zela kumaitsa te. Suka wana. Suka wana. Suka wana. Maitsa ndamu.
mikuwa na we panzani ndenge nini tika na yebisa ke Dr Eric Bokoko ye azomi bongo na komini ya Nsele azo traité mikuwa na ndenge ya kusakana te. Eye! Centre traditionnel Eric Bokoko eye na solution pour na ba problème nyonso ya mikuwa. Ndeko papa ndeko mama oza na problème ya mikuwa, osala accident tope ozwa problème mikuwa na yo epanzana, kobanga na yo te yaka chez Dr Eric Bokoko aza na solution na yango. Dr Eric Bokoko azo traité na bokoko, aza na anesthésie moko naturelle pour na ba douleur nyonso oyo ezosala yo na mokuwa. Ata mokuwa ngo epanzana ndenge nini chez Dr Eric Bokoko azozongisa yango mobimba. Façon na ya kinanzimia kiteke nga lelo na otambola mais na ye na sali 1 mois nga lelo nga yo na otambola na nyati okola nga ngoyo donc naza penja bien bino batatembi eza lobukana osala accident osali 5 ba choma binde yaka oza solution osala ki accident na cuisse en tout cas na bande voir même côté le maté mais na humilité na vie solution na ba problème on a ki nango na sali au moins 2 semaines na jus traitement na lokolo na izaki vraiment en tout cas il y avait pas moyen même ya kotambola en tout cas bandeko yo bochaka tembe bolongola kazaka ba doute boye pas Dr Eric Boyoki, bomoni, awa chez Dr Eric, tembe ezosila. Kasi pona kokoma na centre traditionnel Eric Bokoko, eza très simple. Centre traditionnel Eric Bokoko, ezwami na commune ya Nsele, arrêt Plaza, juste en face ya entrée RVA. Na avenue Yakayoka numéro 60, Ozamo Bimba chez Dr Eric. Naza Dr Eric, docteur traditionnel on a domaine ya mikuwa tokolemba te. Yo mutu oyebi ke osala accident obukana bazo traiter yo changement ezate yeba ke bafanta mukuwa na obiete yaka soki okomi na place nga naza na kozongisa mukuwa na yo ndenge ozalaki. Yo mutu oyebi ke osala accident oza na douleur mo ezate balobi ke position ezate yaka soki okomi na place nga naza na kosimba yo na anesthésie naturelle kaka na minute on a fait douleur esili. Oza na problème ya colonne, bassin, balobi cheville, tête fémorale, balobi mikuwa, oza na problème ya mikuwa. Yaka soki okomi na place nga naza na kobotisa ba mai wana nyonso. Avant ko ye pa nanga kota radio la nga photo ya sika. Numéro ya téléphone ya WhatsApp 098 47 52 810. Numéro mosusu 081 490 13 33. Chez Dr Eric, azalaka kaka na système moko ya prends ton lit et marche. Dr Eric, yende nzambe ya mikuwa. Dr Eric, solution ya mikuwa. Centre d'apprentissage des métiers spécialisés pe groupe scolaire Mwanda Kams GSM na mokuse kuno bapesa ka ba formation ya ba métier belé kitoko pe éducation ya bana ezalaka très assurée. Kams, mon centre d'apprentissage des métiers spécialisés. Oh, GSM, le groupe scolaire Mwanda. RDC mon pays, Kinshasa ma capitale. GSM mon école et pas n'importe laquelle. Une école d'élite, moderne et aujourd'hui une école d'avenir pour tout parent désireux de voir son enfant atteindre un niveau d'élite. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années d'âge, dites-vous. GSM, à peine 15 ans d'existence, ton écho a traversé le continent grâce aux valeurs que tu incarnes. Valeurs morales, valeurs intellectuelles, valeurs scientifiques dont nul ne peut douter aujourd'hui. Nul, je suis venu au GSM. Tu m'as formé, tu m'as façonné, tu m'as transformé véritablement. Je suis devenue une femme de valeur sur qui la nation tout entière peut compter. Oh GSM, qui pouvait croire à ton apport dans notre société? Qui pouvait croire à ton existence? Qui pouvait croire que tu sois devenue la meilleure école de la contrée? Je comprends maintenant que tu existais dans la préscience de Dieu. Grâce à toi aujourd'hui, les jeunes retrouvent leurs valeurs antiques. Valeurs basées sur la discipline, le travail et l'éducation, telle est ta devise. Aujourd'hui, je veux te quitter parce que tu as loyalement accompli ta mission en faisant de moi une femme à toute épreuve. Je pars avec beaucoup de souvenirs que je n'oublierai pas durant toute ma vie. Oh GSM, bien que tu m'aies tout donné, j'ai du mal à me séparer de toi car j'ai encore besoin de toi.
Quand je pense à mon directeur de l'école primaire, M. Francis, et à tous les enseignants qui m'ont façonné. Quand je pense à mon directeur des études, Enoch Mbwinga, et à tous les savants qui m'ont façonné à l'école secondaire. Et surtout quand je pense à mon mentor, mon metteur en scène, le grand leader, mon promoteur. La personne en qui je trouve un esprit d'innovation, une pièce rare, une référence à la personne de M. Florent Dokimwanda, qui me donne le goût de devenir demain une femme entrepreneur. L'envie de quitter n'y est plus, mais hélas, la nature m'oblige de te quitter avec des larmes aux yeux. Oh GSM, merci car sans toi, beaucoup d'enfants seraient des grands Koulouna et enfants de la rue. Oh GSM, merci car grâce à toi, l'impossible devient possible. Avec un internat au centre-ville de Kinshasa, un complexe sportif avec un terrain de football muni de vestiaires, salle de musculation, salle de formation et un terrain de basket. Oh GSM, merci car grâce à toi, le jeune se retrouve dans plusieurs domaines de la vie, de l'informel avec l'auto-école jusqu'au formel avec toi, GSM. Merci pour tout et demeure à jamais dans mon cœur. Les fous du français, Ali album ya bandeko les français par la musique va tchana marché pour et améliorer la française na minoko ya bana biso kasibola na nzembo la bango ya kitoko oyo info plus HD to proposer bi. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E. Écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Q. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'en vais citer les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O,
indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Na rubrique na biso ya invité du jour ya lelo to Chelibino elema oyo. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Boyebi français na mboka oyo langue enseignement. Ye azali tilo azali professeur, azo tangisa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mix élève. Atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka. Eza ko kita be ko kita. Il y a une idée ya ko tangisa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu. Omoni likanisi ya azui yango wana vraiment faut te féliciter ye. Azui likanisi wana abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope Mathéo na pesa bango na créer na classe bazo similaire pour niveau abane so kitabe ko kita na leisa bango siko na musique. Grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oya tangisa na classe akodisi atiango na banzemo tala abimisi yango support liboso yango ayo ezali audio oyo za ba vidéo na yango. Et ça, 8 chansons mobimba. Mais ce côté, on peut avoir ici, je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça, dans l'album, français, c'est la langue enseignement. Français, c'est la langue officielle au niveau de l'administration. Beaucoup de lingala, beaucoup de swahilité, beaucoup de kikongote, beaucoup de chilubate, nous avons en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tout maîtriser français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt à tout maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de quoi encourager pour à partir à moi déjà maîtriser français à partir à l'école. Il y a moi toujours que à disposition. Il y a baboti pour na bana au niveau andako. Puis, à niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire, c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a une leçon, on a tout ça, une vidéo, tout ça, et ça, on a dans la classe. On m'a donné maîtriser les mots possessifs, les gestes. Donc, ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau à l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba ndenge beaucoup consommer ango, ndenge beaucoup encourager ndeko na biso, na innovation oyo azali ko apporter na domaine et enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous pièces mbela na ba organisme oyo ba ko epe ko sunga ndeko. De façon que tout ça, ça demande de l'argent. Merci na confiance et fidélité au bozana ngoya ko témoigner tango nyonso na Info Plus HD. Merci l'équipe technique et rédactionnelle. Oyo basali biso musala malamu oyo ba merci ebele na le valable motomo ko bien na benga kai papa social na pesi mbote na papa Evi Makuba. Kasi boye ba keso ki Jésus Christ nzambe ya pasteur racheter lita ayete ngai na bino tokuta na kaka awa.